Congo-Brazzaville, conduite par le ministre congolais de la Culture, Jean-Claude Gakoso. Jean-Claude Gakoso qui est toujours avec nous, avec le Congo musical, avec le Congo Kinshasa, à chacune de nos épreuves, que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur. Et là, nous sommes toujours au palais du peuple. Une porte ouverte est ouverte au public. Le public qui est à Kinshasa passe devant le cercueil où repose King Kester Emenea pour lui rendre hommage. C'est le travail que King a fait sur terre qui est en train d'être reconnu aujourd'hui. C'est cet hommage à ce talent merveilleux, fantastique qu'il a fait. Le Congo lui rend hommage. Au nom de tous les Congolais, vous qui êtes à Lubumbashi, tous les Kassapa, des cœurs avec la famille musicale de King Kester Emenea partagent cette douleur. Et évidemment, à Kikwit, nous savons que vous êtes éplorés. Nous connaissons, nous avons compris votre peine. Cette peine est partagée des cœurs avec tous les Congolais qui sont disséminés à travers le monde, qui aujourd'hui pleurent l'amour, pleurent King Kester Emenea, l'homme aux mille facettes. Et un autre aspect de ces deuils, on a remarqué la présence très remarquée, sa peur. Vous savez, Kester Emenea était adepte de la société, des ambianceurs et des personnes élégantes. Eh bien, ils sont tous là. Tata Adolphe Dominguez, il a déjà rendu hommage à la manière de sapeurs. Et les sapeurs sont là. Ils sont très nombreux pour rendre hommage à King Kester Emenea, qui a beaucoup valorisé la SAP à Kinshasa. Ils sont là, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à leur idole, King Kester Emenea. Les sapeurs, mesdames et messieurs, c'est l'autre face. Les sapeurs de Congo-Brazzaville, c'est un peu la face B de King Kester Emenea. Nonobstant son côté chanteur, eh bien, c'était un sapeur. C'est quelqu'un qui s'est habillé, hein, comme Lesboula l'a dit, qui vient accueillir Tiki Posso. Eh bien, on va lui rendre hommage à King Kester Emenea. Pour s'être tellement bien habillé tout au long de sa vie, et les sapeurs sont venus de Brazzaville, exprès, pour lui exprimer toute leur reconnaissance, pour rendre hommage. King Kester Emenea, Montouazamani, Kwangolo Zoso, l'homme de Manzantomo, oh là là, oh là là. Ça se passe de tout commentaire, mesdames et messieurs. C'est un artiste complet que nous ferons ce jour ici à Kinshasa. Artistiquement, il est incomparable. Et sur le plan vestimentaire, il a laissé des traces. Il a laissé des preuves, et c'est pourquoi les sapeurs venus de Congo-Brazzaville, tels que vous le voyez, rendent hommage à Montouazamani, Kwangolo Zoso, petit frère de Jésus, Doi à Katendizola, à qui je donne le micro. Oui, Monati, quand il y a président Denis Sassou Nguesso, il y a Brazzaville, Tango ya Bakena, Kwenda Kutala, Ela, Nani. Ah, il y a Seleka Mamile, la Metubati, et président Sassou Nguesso, il y a le président de Saper, à Kati Afrique, et devant la tienne, il y a un Saper. C'est ça, moi, comme. Ouais. Il y a que Moutinu, la Metubazati, maintenant, Mingi, papa président Denis Sassou Nguesso, et Saper, il y a Congo Brazza, Amekouiza, Bakena Kututa, Nantoila, il y a Emenea Kwamambu, Emenea Kwamambu. Ami singeme tumona asaperi ya Congo Brazzaville poizi. Atendi Congo Brazzaville ni mji ambao watu wanapenda kupaa, wanaendaka hao mingi sefa. Na rais wa nchi hiyo ni Denis Sassou Nguesso. Huyu ni mmoja presidenti wa saperi kwa Afrika nzima. Mavalio yake kila mtu anasemaka nona nyali val. Wale meme nywele. Na lingala benga ngosuki. Balikuwa nakata nywele nyingine yuko naita Sassou Nguesso. Nikuonesha kama huyu rais ni mmoja pia anapenda usafi na anapenda kuvaa kama vile wasaperi wanakuwaka wanamlilia yeye. Kwa hii saa hii ni wasaperi wa Congo Brazzaville ambaye King Kester Emenea alikuwa mmoja vile saperi wa Congo Kinshasa pia Congo Brazzaville. Wao pia wanakuja kuonesha mapenzi na ombolezo katika familia ya Wakongomani, zaidi kwa wale wanakuwa wanapika zik. Seleka Denis Sassou Nguesso, papa na Claudia Saper ya nene na kati ya toto Afrika, ili le président Moutinu Bamekuza Tuba bana Brazzaville bete pesa ba matondo modibango.
Jean Katendi Zola soki tozali kotala awa elingi koloba ete okati ya magazini molato bosili pamba te molato moko mozali awa na basaper bazali kotalisa kitendi okati ya nzoto sapato makolo basusu basimbi ata lipakatole o maboko parapluie to mpe parasoleil o maboko mabango ezali kotalisa lokola moto oyo akei mpenza moto oyo ayebaki mpenza kolata malamu bandeko biso baekolo ya Congo Brazzaville bango mpe bazali awa na bendele ya bango bazali kotalisa molato kasi lipakatole yango eza na ezipelite likolo ezali mpe banzete ya pamba etalisi ete ezali okati ya kobongisa basaper wana moto akokwea te kasi ezali nde etamboli ya basaper ota lokola moto akwei kasi akwei te balati na ndenge akosakana te bazali kokota okati ya sanduku ya Kinkeser emene ya ezali mpona Tiasa makambo yoke loko yebaki kolata malamu mpe basili kopesa biso sango ekomeli biso likolo na mesa peto kati ya mokili Afrika ya katikati tata mokonzi ekolo ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso azali mpe moko kati ya bato baza mpenza na molato kati ya